Hello, bonjour. Mbote mingi na bien sitwe bolinga ka maman Hélène Nitu. Na pesi ba mbote. Ba ebwe ma vie puis moko wazima, est-ce que vous allez bien? Boli bande ko na boza malamu. Ngai ça va. Kimi ezali. Nzamba mama. Abo batelanga. Na ba kola mukeza habitude teta on nzamba pesi pe ma bomo yeba na kokumisa nzambe ko pesa nzambe. Merci oyembeli epe. Tala ndenge na komange bungebu. Na lo basoza mutakanda kotala ngate po sepena na ngaiti. Soza muta gentil tala nga po sepena. Voilà. Le naza mo liselo ko betela bino ya kolba na bino ete. Eka mo liselo mo muke ya kosala bino ya kotalisa bino ya kotalisa bino. Bino mama ili anitu naza na Kongo naza na kati ya mboka Kongo. Bible biso ete muta ya kosala te aliati. Mutali ko be na motoki na ye. Mais na yeko ibisa bino boyo. Bino ba oboza na ba famille na mboka Kongo. Bino ba oboza na ba parents bazali, mama azali, papa azali. Tope yo oyo zata mususu mama azate, papa azate me bokilo azali. Yo mama ili ani tu ali bilelo kwa sika. Komitu musate mama. Numéro na nga téléphone oyebi yango très bien. Benga na WhatsApp. Pourquoi na WhatsApp pour mikolo nazana na Congo. Ah mama ili ani tu na fungoli la providence alimentaire. La providence alimentaire naza koteka biloko ya kolia. Biloko surtout oyebi ya kolia eza awa pe maman ili ani tu. Par exemple, ça pour la saboye. Vous avez besoin de consommer corne de bœuf. Vous avez besoin de consommer mon côté carton. Soit vous consommez carton en quai, soit vous consommez carton en mounene. Parce que comment quand pas maman il y a ni tout, maman il y a une chose à nene à cause de la livraison. Na aucun de ko livrer ba deko esika bazali. Yo esika bon lenga ba mama bokilo hein. Tout na mama bokilo mama ko fa papa fa lenga mama bokilo parce que bango ne atikali ba deuxième parent. Vous avez posé à mille. Vous avez du lait. Vous avez lait ya muke, vous avez lait OP ya munene. Voilà. Vous avez un modèle oil, il y a milky oil. Il y a muneneza, il y a muke pesa. Na ba prix mo reza vraiment abordable. Ce que vous avez besoin. Vous hésitez te benga maman il y a ni tout. Peu importe place yo zali commune yo zali. Ceux qui ont commandé ka biloko. Yeba ete maman il y a to sa nene a okende ko sala livraison et sika oyo bozali. Vous avez ba mayo. Oh, et vous avez la Sabino Boye, partie où on a un détail. Mais dans la partie où il y a gros et ça l'autre côté, dans la Sabino puis l'autre côté, c'est gros et ça. Donc, dans ce cas, gros, dans ce cas, détail. Ma mayonnaise en gros. Au début, maman, tu peux nous livrer maman carton à mayonnaise en moulin. En moulin, les alliés, il y a un képé et ça. L'homme doit manger pas le sieur de 100 francs, mon tokinayo. Travaillez, prenez de la peine. C'est l'éléphant qui manque le moins. La bête à l'ibanga pour te nazoua mon tété. Na mon toki na yonde ozuli futa. Yeah yeah oh 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 la vie est belle. Yeah yeah oh 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 voilà. Ba mille qui zango ba on va vendre oh c'est bon. Oh yo initi ba on va vendre ah ba yebi to za ba mille qui a modèle na modèle voilà. Ce qu'on commande, maman ni tout à Rosanini, à livrer les bottes. Est-ce que maman est bon lenga na babokilo? Bina ba ibona babokilo bon lengela. Fanatique qui revote au talent ngati. Toza na auto bengi mafuta bomoni. Toza na mafuta, toza na ba 5 litres, toza na ba 25 litres, toza pe na ba 1 litre. 5 litres ça, 25 ça. 1 litre pe ezali maman. Moi c'est libala. Lingela bokilo te, lingela maman bokilo. Ce qui maman za beaucoup fo, lingeli maman bokilo pas comme deuxième maman. Ce qui maman za bon lingela maman oh. Voilà. Toza na biloko ya ndenge na ndenge. Même ba couche pona bana ezali. Toza besoin ba couche. Oh c'est meki nanga botaki, moi c'est nanga botaki, moi ça ya botaki, moi ça ndeko nanga botaki mais ça la plaisir. Sombele ba couche. Ma couche ya moyo sombela moi si ande ko ba couche ba bébé ba pampers ezali au commander ce ko lingi carton ya pampers oyo moni bo y a pas de souci ba carton ezali maman ni to ako livrer ba pampers ya wana ba couche ya bana ya wana nyoso yo ko linga pa maman ni to ezali bi bobi kama ya talonga nzala nyoso ezali oh Mama biso sika so batini mutamusala somba kaya muke mama ya ngoyo otinda so mutamusala somba ya mukete chez maman Hélène Nitu
la providence alimentaire. Ça sachet sucre yango. Oh, tu as 5 kilos. Si on a 25 kilos ezali. Then I have seen maman ni to azoteka en gros, azoteka pe en détail. Ce qui dans le but détail, oh les eza détail. Et pas dans un détail yango. Pour gros, eza na ba sac. Voilà. Oh, tu as besoin de thé. Ba thé wana oteka na ba thé eza lisusu te ba thé yango. Ba thé na biso yango yo. Olingo sombi ya munene, olingo sombi ya muke. Ya gros, koleka munene na ezali, ezala ba carton. Soko olingi en gros au sombi. Maman tu namona ki oya muke wana pesa na carton na kopesa carton. Maman tu namona ki moi moi pesa na carton ezali. Maman ni tasani azo sala. La providence alonga zara musala nga yango onde ba jena ngai. Comprendre? Tokolati bulbe. C'est la maman. Margarine, on se dit comme Mickey. Ah, toujours avec Mickey à côté. Boulbert. Mickey. J'ai mangé qui est margarine. Maman, tu m'as dit margarine. Bon, ça va des beaux yeux là. Ah, on débat gêne nangai. Nande musala nanga yangolo, obutamba niti yangolo. Donc tout ça là, bah. Ateka nde tobenga kango bulban, c'est bulban. Ah bulban, bazo rande ba ozela ngo. Voilà yango. Oyo eza détail. So ça a besoin ba carton. Olingi ba carton amene bo ba livrer yo. Olingi carton ya oyo. Olingi carton ya oyo. Nyonso ezali. Voilà. Toza vraiment na nyonso. On va ba ko tukuji bien ce tatu. Ba pâte, to spaghetti. Oza na ngo besoin yango yo. Ndenge eza boye. O to simbi eza détail. En groupe ezali. Aux détails en groupe ezali. Voilà. Ngai esimba la picharo. Nenge pone bon picharo ngai pe e bonga la picharo. Sombela mama carton picha, sombela mama bokilo carton picha, so bala mi pondo, so ba chi picharo. Bazupena Thompson basanye basangi si pondo komi elengi please pondo mati susu e mati le susu sentiment et mati sentiment. Bon appétit déjeuner yango. Bon appétit déjeuner bon moni yango. Voilà. So se mel mama ben douana mateka wana so margarine ou ba kiseli mama eso kwa Nutella. Voilà. Alors quoi Nutella la biso. Maman saline. Maman lié bana balie, maman bokilo déjà ça koli na ye, ali atama bloc kitoko ya moi mikolo na suka, ali atama bloc moko ya ngebu yeleng. Ndepso to zakuna na ba nini ba Nutella voilà. Yango oyo toza na ngo minene, toza na ngo te ya minene koleka oyo pe ezali. Ce qui peut lier au carton nango ya mobimba okozango sans problème. Olingi pe carton ya oyo okozango pe sans problème. Oh sardine sombela mama carton ya sardine sombela famille carton ya sardine mama bokelo carton ya sardine ba sardine yango ezana ba carton tozana ba modèle 3 modèles ya sardine ezali ya ezana ba carton ezali o na simbeli bino parce que magasin ezana deux côtés o eza côté détail. Côté gros et ezali. Voilà. Toujours en gros, toujours en détail. La providence alimentaire. Maman il y a nit. La providence. Allons dans la Nicolo. Nana bakoto. Babi mutolia kabela mutokina eo. Voilà. Tous appelés na savon. Savon les coques to kola na boye bien ba savon yango wana savon les coques. Tous en ngo soki ya jaune. Tous en ya rose, tous en pena ya pembe. Ba carton ezali. O ezaka ba échantillon. Ndenge na biso bino tous en tete, tous en gros. O ezaka ba échantillon. Et voilà pour le na succès bino na mbala sima na osala nini na kola kisabino. Pour que na côté ba soso kutu na la kisibino na noté. Wana to suki na ngoye. Moi mokie pour na ki moi molonge na kola kisabino mais na le beli bino pa pekake. Chambre froide ezali. Chambre froide ezali o na pesi ba lize belé bino ba bolinga ka maman ile ya nit bino ba bolinga maman ile ya nit bino ba bosi pa maman ile ya nit na basoza mutakana kotala nga te po sepa no na ngai te fanatique revolte kotala te po sepa
ngai na mwana nzambe nazala moto akanda te ngai nalingaka koseka na mesana koseka nde epesaka bonne santé mpona journal lelo nasukisi na bokaka wana me nakosala nini nakoya lisusu kotalisa bino kolakisa bino oyo bomoni te kande nalobaka sikoyo nde toza boye naa na Congo benganga na numero nanga benganga na WhatsApp okozwa ngai passer commande na yo so passer commande livraison à domicile tokokende kosala livraison à domicile esika oyo kotinda yo tindi moko mpo mama elia nito mama elia nito azwi biloko ake kotikela nini ake kotikela famille ake kotikela libota. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusa kumuna nzambe lemeshani bana bitu boso boka matababizi. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu.